bana biso o bazaka na protocole ba serviteur de Dieu bana wana baza babilanga ba serviteur de Dieu sur les ana bateau baza légère le quoi ba femme mariée bazate basi o baza basi ya mabala ba femme mariée ba trop légère surtout dans le domaine ba pasteur so remarquer mina kat na l'église ba pasteur ba bimana ba jeune fille ba simba ming ba femme mariée ba jeune fille ba pasteur ba simba ils avaient ba protocole surtout bana biso ça ba protocole bana wana ba yebi ba secret ba serviteur de Dieu pe ba sala nzambe belé ba utiliser bana wana muninga na uti ko aya libanda ya koteya a ozele mo si muso ozele ka bana ya protocole ce qu'on raté éducation il y a famille donc faut en école so une école il faut qu'il récupère la église voilà donc so moni mutu à quelle église a bébi le sous c'est que mutu na bon raté Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur Eurotech TV dans votre émission La Deuxième Bête. Autour de cette table, je suis avec maman Sandra Moseka. Bonjour maman. bonjour papa. Alors plus loin, j'ai l'évangéliste Nsimba que vous commencez à connaître. Bonjour évangéliste. Bonjour papa. Voilà, nous sommes autour de cette table pour parler d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre dans nos églises. Donc nous sommes là, non pas pour nous faire aimer, voilà, non plus pour insulter, mais c'est pour vraiment échanger avec vous qui nous regardez sur le dysfonctionnement de nos églises de réveil aujourd'hui, en particulier les églises de réveil congolaises. Donc voilà, donc nous sommes là vraiment pour to beta vraiment c'était na oizo sala manakata mangomba boye bien très bien bino to kena église biso ba to kena une église misala nini oizo sala manakata mangomba auto apprécier raté au biso peta mtu to kokaka vraiment kolobate puisque toza na kobanga dadi puisque dadi a koloba dadi a kosambela ngamabe dadi akopesa nga sumbo tete dadi akotanga na liste rouge dadi akokoma musika na ngai donc on a moya lelo to fandi awa pona ko vraiment ko lakisa bino que ba mabunga eza ebele na kati ya mangomba tozana te pona ko juger ba pasteur bazo tambola selon la parole de Dieu mais o bazo tambola selon la parole de Dieu te baza ba pasteur te voilà tozana respect mingi na o ba bengama mais o ba bengama te baza ba sali na nzambe te. Donc, thème nabiso, il y a l'élo ezali la guerre dans l'église de réveil. To na lingala bitumba ya kosakana te za na kata mamangomba nabiso na moi l'élo entre bandimi mibali na ba pasteur. Bandimi mibali bazana kolela mingi ndenge ndeko alobaki on la fois passée, c'est-à-dire que yo papa okoya wana na voiture na ya kitoko ya munene okitisi mama okitisi bana yo wana ozongi na ndako mais o ile kana kata mamango yo bien monter oyebi ke ba pesi ndeko mwasi poste oyebi te pourquoi ba pesi les postes wana okoya otiki yo ozongi no ozobeta mongonzo nao ozobeta whisky nao jack soki new jack soki nini ozobeta ba whisky mais oyebi o ile kaka sima mwasi te muke ba trouble bandi na ndako moyebi place utilité ngana oyebi selo moko ce mois sino asambela na lingomba malongate ba trouble wana e uti na oya kamba ba ona kata lingomba. Donc lelo tozana na kata mukanda ya Genèse 49 du 1er au 4e verset. Avant to banda puisque tozolo ba autour de la Bible mais avant to banda o etali mamba nzambe to linga tozong sanyo sona boko nzambe po ye a guider biso. Voilà. Maman prophétesse na osenga na yo tinda mo le sambo pona bandeko to sambele longo pona bike belé ba fanda na bandako ba prier na ba on tisutu et vous allez moment d'adoration et vous allez moment de prière maman toke wana to bondeli na kombo na Yesu mo santu na lola papa to pesi o lisusu merci
Parce que Bible lobi na biso, tu es le maître des temps et des circonstances. Papa to pamboli kombo na yo po na ngonga o kitoko permettre biso elongo na bandeko o bazana bandako na bango nzambe ya kozali boso na yo Seigneur de gloire. Papa to ye ko kaba moment o kitoko na se na loboko na yo nzamba lola. To sengi yo nzambe o assister biso du début jusqu'à la fin émission na biso nzamba lola. Yawe o nyoso ko bimakati ne sika oyo eba ko pesa lokumu na kombo na yo. Yawe nyoso o ezali ya yo te to boki yango mosika na biso to beli molimo santu na yo nzambe ezala kati na biso Seigneur de gloire to sengi makila na yo nzambe e couvrir bandeko nyoso o bisika bazali bakolanda mission o nzamba lola. Yawe to sengi kimia na yo nzambe kati na bavi na biso na mabota na biso likolo ya bandeko nyoso o bakolanda biso na mabota na bango nzambe to sengi kimia na yo nzambe e renye kati na bango to kabi moment o kitoko na sina loboko na yo na kombo na Yesu Masiya nde to bibongo amen. 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 Évangéliste Malobisa. Merci papa pour la... Nous avons la Genèse 49, 1 à 4. Genèse 49, nous avons pambola baïno so tout ça na bango en ligne. To couper ça maman Sandra na Genèse 49 atangeli biso Bible bongo to koyeba un peu ko expliquer. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Jacob appela ses fils et dit: Ensemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite de temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur. Supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as sué ma couche en y montant. Amen. Amen. Amen, amen. Voilà, thème nabiso, n'engé touti koloba. Aujourd'hui, nous allons parler c'est la guerre de l'église des réveils. Bien aimé, dans mon candidat la Genèse 49, verset 1 à 4. Ici, quand maman Sandra outi kotangi la biso, et Bible lobi, Nathan nani Jacob a komaki mukolo. Et c'est là qui Jacob a pambola bana na ye lokola papa ne surtout azaka na droit ya ko bénir bana na ye. Et Bible dit Jacob a bandi ko bénir bana na ye. Et na libote ya Jacob nde nzela ya 12 tribus ya Israël bimaki. Mais Jacob tant bandi ko bénir bana na ye. Aye na mwana na ye ya liboso na kombo ya Ruben. Et Bible dit tant wa komi na Ruben Jacob a bandi kotombola Ruben lokola mwana liboso to dit que papa ne surtout makasi na ye abimisaka ngo na mwana liboso. Donc Jacob fallait apambola Ruben ndenge mwana nyonso ya liboso azaka na chance epai ya baboti na ye na nyonso oyo okoki kosala tofacilitaka mingi mwana oyo bimisi liboso etanke yaya. Mais Jacob, tant que na Ruben, Jacob a comment maudire Ruben. Abi que yoko pambo maté lokola bande kona mususu. Pourquoi? Et raison Jacob ezalaki parce que Ruben abimaki na mwasi Jacob ya makamu. Yango Jacob abina Ruben o pambo maté malgré za makasi na ngai. Oza mwana na ngai liboso. Apesi ba titre au monde na kati ya verset na Jacob abi oza na ngwe ya makasi lokola mai ya ebale. Jacob donc a commis na moment moko mais azoko regretter pourquoi Ruben abimaki na mwasi ya makamu. Jacob a ekoluba na Ruben na opambola yote parce que bimaki na mwasi na ya makamu. C'est pourquoi thème na biso oyo Tozui en montrant dans la verset. Nesika tozui la guerre dans l'église des réveils. Donc tozo zwa awa le kola Jacob. Le kola Jacob Nzambe. Tozui Ruben comme serviteur. O Nzambe a tient sena moi pour équiper église ya Nzambe. Tozui moi si à Jacob. Yamakam comme église ya Nzambe. Nesika tozui thème na biso désordre et utiwapi na église
ya lelo ya Nzambe. Alors bandeko nangati li solo na biso et ko tourner tout autour ya verset oyo ndeko auti ko pesa mama auti ko tanga mais nangati li solo na biso ezali epai mususu li solo na biso lelo ezande nini mama. Merci papa Jean pour na maloba. On a profité ko pesa mbote na bandeko nyonso o bakozali baku ya kolanda émission na biso partout au bozali. Vraiment nzamba pambola bino na bino pe bandeko o bozo ko encourager biso bozo ko komela biso na ba message na bino vraiment ezo komela biso droit au cœur bozo pesa biso makasi susu ya koluka ba recherche pour na bino vraiment nzamba pambola bino bisika nyonso bozwami. Alors papa lelo si je na biso tozo parler sur ba guerre ezana kati ya l'église. Toza na histoire ya ndeko moko ya mwasi ya benga kibiso ndeko wana apesi biso meki ko relater biso histoire ya ndeko na ya mwasi auti ko vivre na kati na église moko na mboka ya Belgique ndenge pasteur ataki trouble na kati ya libala ya ndeko na ye. Alors ndeko na ye akoma ko voyager na pasteur akoma ko diriger même foyer ya ndeko na ye. Pasteur asali même que ndeko na ye abenga na tata ya bana na ye na ndaku po pasteur abanda ko diriger na ba compte bancaire nyonso pasteur tellement opesa ye okosala bokozongisa boyi. Alors écoute qui trouble na kati na foyer wana mobala kendaki après mobali tanga ke bisika kendaki habite na moni likambo eza ça ne va pas eza na kati awa mobala salaki azonga aiko mikoti na kati na église wana mais pendant tout ce temps au moi si na sambela na église wana mobala ya resembela wana te mais tant moni ba trouble bandit tant moni que moi ça comme kende ba voyage na pasteur tina ba Afrique na Kinshasa or que moi si azali mwana oyo aye poto muke akoli kotoyo mais comme na maman ko epona pasteur akoko kende na Kinshasa alors mobali amonaki yango habité oyo na okende ko perdre on dirait ils ont likamo za louche na kati alors essaye kende ko mobali azonga na ndako azonga na église aye ko sambela na église pas pasteur kaka o atiki trouble na kati na bango alors soki to mimisi thème na biso lelo ke non guerre na kati na église na biso parce que tant ndeko mobali azonga na kati église ayaki ko sambela te. Donc avec une mission moko boye pour à découvrir nini ozo leka entre pasteur na mwasi na ye. Pourquoi moi ça a changer mbala moko boye. Donc pasteur pe na ngambu na ye azaki na guerre na mobali wana. Parce que comment qui na moment oyo ndenge ndeko mwasi abete biso cela bien comment na moment oyo pasteur a comme ko jouer rôle moko na katikati ya ndeko na mobali na ye. Soka ye pas mwasi abisi mwasi il faut senga divorce ka bwana mobali. Soki mobali ko se plaindre pas pasteur que na posa na zonga na mwasi na nga pasteur a ebisa ndeko mobali bi ozo luka mwasi bozonga mais mwasi ngozo kana mboke ça divorce. Alors comment qu'on dirait ko comportanisa bango mbale mwasi na mobali. Donc ça koto alobi ndenge. Yo kanisa ke bom sa kote msuzu na ke bom atsusu makasi. Donc voilà. Histoire na biso yango wana vraiment yango to lingi to parler parce que makambu oyo ezoboma mingi. Ezoboma mingi bana batikali samba papa éducation ezate likolo makambu ebele. Yango vraiment na poko lelo na lisungia molimo centre to romeko partager na batu na si bande ko ebele pe bazana baka oyo malgré ba bengi biso te mais na bi ke nzambe ta ba opesa lisungi balanda émission oyo batu ebele ba ko réagir parce que baka oyo ezebele. En tout cas il faut réagir bande ko puisque tant yo za na kata lingomba omoni mabe uzako bomba c'est-à-dire Bible lobinde nini. Il est bon que les scandales arrivent, mais malheur à ceux par qui le scandale arrivera. Donc, yo, oso couvrir scandale na kati ya lingomba. Yo y bien très bien que passer on azo tambola malamu te na kati ya lingomba na basi ya batu. Basi yo babala. Yo zali africaine, oza congolaise. Oyebi ndenge nini mokano nini ezala ceux qui moi si babalié na kati ya famille akomi na kati ya ndako libala. Tout wana ozo couvrir pour passer à Zadadi, pour passer hier, donc ce que bimisi secret, à ressemble l'autre sous-souté, tala likambo, li solo, ya maman oyo, assez à bala, passer à côté na valise, à côté na lipeka, ay toke mbangu, nani, maman n'a yeba. Est-ce que tu as un mémorandum, tu as une autorisation banaye? Entre likambo papa, pasteur Azama, le pasteur en question Azam marié. Aza même pas célibataire. Aza célibataire, Aza marié. Peut-être que Bimarana sœur, ayebi sa sœur que maman pasteur aye baté qu'elle a voyagé na yo. Ah mais wana comme ça. Maman pasteur aye baté qu'elle a sombé le billet. Mais pourquoi tant on a travaillé pembe na yo, toujours bi ma voyage officiel ya église, moi sinon aye baté. Donc il sait que les Kambozari na kati wana oye bande ko bomba na kati parce que maman pasteur aye baté pourquoi? Pour Aza moi si Aza molonga na papa na nga na travailler na kati na église. Vraiment
Papa, ils ont belé à redénoncer ces belés. Makambo c'est belé, pourquoi? Puisque nakati ya liste tout le monde a nakati ya église belé, pas seulement l'église on a Belgique et au lobby, ba bandeko, bino bato Hollande biso, bota la très bien ton pasteur azo voyager. La majorité ya bato o ya tchaka na liste à voyage baza basi. Mibalité, ana posa mibalité, pour mibali ba compliquer vie. Bako poser ma question sur la gestion, bako poser ma question sur mambebele, mais bandeko basi bazali oui et amen. Ndeko Bible lobi ndenge nini pona ko tambola na kati ya lingomba et aussi ko tambola na kati ya libala pona mwasi o ya libala et si mama yo mto yebi ndeni ni nzambe assez elo ni nzambe assez bino en tant que mwasi ya libala même sous aucune église évidemment. Merci papa. Toujours bien mamba guerre na kati ya église. Oh, na kati ya guerre. Tant guerre zo bundisama. Mutu nyo sto agendemite. Donc ça na bateau baza pour, on a bateau baza contre. Ozo monde. Mais yango nazo tuna. Tant mon pasteur azo zo makanis. Ya ko zoa mwasi ya bato libala. Tout ça non analyse. Est-ce que mwasi wana na mobali na yi ya ndako bayokana kindeni. Pe pasteur na mwasi na ya ndako bayokana kindeni. Pour na kati lisolo ngo mona selon explication ya sœur que maman pasteur azwa lokola ko gangela lisusu sœur wana. Donc eza mo flou. Nini opendeza ki ko lekana kati entre pasteur na mwasi et na mondimi na ye. Ozomon que pasteur na mwasi ne bazaki koyokana ndeni pe mondimi wana na mobali ne ya ndako bazaki koyokana ndenge nini. Po na zo un exemple la ngai. So na zana mwasi na ndako. Po mwasi wana bima fona yebasika mwasi wana ke. Fona yeba pe loko ni mwasi na ke ko sala. Ozomon aujourd'hui papa to condamner ba pasteur na ba acte na bango ya mabe. Mais il y a des gens to bana basi ope ba utaka libanda ya église. Bazoya na église pour la ko détruire œuvre ya Nzambe. Pour la ko bebisa œuvre ya Nzambe. Akoya ayeko sambela te ma ayeko séduire ba pasteur basali ya Nzambe. Ozomon. Mais wana zo ba bana basi wana ya mabala ou bien ba jeune fille. Maintenant zo ba bana basi c'est que na ya mabala na ba jeune fille. Bango nyonso so za dia molimo wana na kati na yo. La séduction. La séduction. Donc okoya na kati ya église. Ozomon. Donc place wana to sala na moi analyse. Poto yeba. To zuili solo bien sûr. To condamner tous les déplacements entre pasteurs, entre sœurs et église, to mobali ya mwasi wana na mama pasteur. Tout me un peu comme ça l'analyse. Alors, yo ma continuer zambé maman balobi bino bokenda en église pour plus que les places au fandana au massa si tout o etangame pour la bande robasi. Bino bokenda na kata mangomba pour nous séduire ba pasteur ezaka na yote yoza prophétesse na yebi très bien ni notambolaka mais bandeko oyo bakota na kata mangomba. Mais est-ce que encadrement ils allaient atteindre son toyer lingomba mbala liboso pour nako encadrer côté yaye ndeni nako tambola vis-à-vis na basa na nzambe ndeni nako tambola vis-à-vis na bande komibali na kata lingomba musala nini bosala vraiment tangu mwana mwasa mbala liboso na kata lingomba pour nako éviter ba dégâts. Merci papa pour la parole. Et là comme moko na nina lobana nous na ebike eko choquer bande ko belé bisika bazali surtout biso ba maman parce que le vraiment na aka pour na maman vraiment na ebike eko choquer ba maman belé bisika bazali mais papa so na yebiso vérité moko so les na bateau bazal légère le ko ba femme mariée bazate basi o baza basi ya mabala ba femme mariée ba trop légère surtout na domaine ba pasteur so remarquer mi na kat na église ba pasteur ba bimana ba jeune fille ba simba ming ba femme mariée. Ba jeune fille ba pasteur ba simba les ba protocole surtout ba na biso ça ba protocole ba na wana ba yebi ba secret ba serviteur de Dieu pe ba sala nzambe belé ba utilisera ba na wana muninga na uti ko aya libanda ya koteya auzele mo si muso zele ka ba na protocole mais puisque la protocole peut battre n'importe qui puisque protocole les a o ya tellement à la porte il faut ça mutu mo wazo flasher mutu mo wazo ngala
Donc il y a un appel à la cible. Donc bana biso o bazana na protocole ba serviteur de Dieu. Bana wana baza babilanga ba serviteur de Dieu. Bando boli misa pona terme baza babilanga ba serviteur de Dieu. Ba mesano. Tozaki na ezaki na lisanga moko esala na Kinshasa basala nzambe mo basangana basala lisanga na bango ba serviteur de Dieu bakenda ba prière. Ba papa ba pasteur wana basangana ka na bosse ni kudu na kombo ya nini ya association échappé ngai. Falidek. Na Falidek wana ba pasteur wana ebike bisika baza ba yoka na bango ngope po tolo baka po parce que na epanjana bapanjana na Falidek wana basangana ka donc soki ngai na ekote epa na yo donc yo pesinga bila opesinga ba semence na yo do bana na église donc ngana po na ote déjà na déjà miso ke papa jomoni wa mwana na okene pe pasteur apesi nzela. Donc bana wana ba yeba ki ba secret ba serviteur de Dieu nyosto za ba Falidek wana. Mais bike papa oyo faiblesse des aboye. Donc tant yo ngobe te ba ngoli solo comme la mbondo mwana biso comme la mbondo te to za na bango to kena na bango place boye. Tala kutu ngakutu na bimaki na okuna. Omoni kutu okuna tala asala ka boye faiblesse des aboye. Voilà yo zone di mato ma ba tata na yo pasteur azamo sans. Pesa ke respect donc bana ba oye biso ke do te mokambi kondima te comme ya nombondo te tala kutu wana zaka boy surtout me ko moi muke bon parce que pour la nini pour papa vraiment surtout ba femme mariée baza bana faiblesse moko makasi devant ba pasteur pe ba pasteur alinga ba femme mariée pour la nini kwa bike moi ça libala a bomba yi moi si wana za responsable a bomba nga a linga te salité na yebi malibanda a bomba tandis que la jeune fille sont la meki et pété. Donc, ils ont qui ont une fille célibataire. Alors, na kato muke basa ina nzambe na zoya verbino ce n'est pas plus que maman prophétesse a lobi que basa mabala baza faible et que obanda ko tenter basa bat na kata lingomba tobo yango atindi binote boke no tenter basa mabala na kata lingomba. Donc voilà, maman na kanti et zaki na but c'était que bon boke ndesiko yo puisque ba fille ils ont une habitude à terre. Non, ils ont pour nous occuper ça va tout. Ils ont pour nous occuper ça pour nous lobalelo parce que histoire de lobalelo moi si azaki femme mariée officiellement. Donc azam moi si o te que na ba ayaki yakato vanda mais azam moi si o mobali abalaye officiellement. Donc azam femme mariée o e comment qui tient la procédure que pasteur a tinda moi si wana ba que négocier la divorce. Pour o tinda mutu ça la divorce mutu o babali officiellement. Pour yakato vanda ça divorce. Donc il y a un moment tu le dis moi parce que tu as un millier en papa tu auras pas plainte et papa comme ma maman et belé au bas dégâts mingezali basi surtout ma femme mariée baza pour se laisser faire par serviteur de Dieu trop. Alors nansi na émission les gars qui a fait parce que na ba maman le mo nga baki quand on aura libala wana pasteur nous descend la délivrance té tant nous écouter dans ba libanda au même église. Mais tant qu'on peut garder mariage Joanna, pasteur Mutotine a fait le délivrance. Alors et là quoi tellement et quand ici ban nzambe makamutro na mutu, il faut garder les balles, il faut beau alors basi ba se laisser faire ba ko ne kotika ba délivrance ba sexe qui ne ko salama makambo belo sa makat na l'église papa. Vraiment eza pas si mingi. Alors comparativement la version Toto Tanga dans chapitre 49 papa comparativement à la parole de Dieu et l'Okwana, ils ont comparé avec Otangi, Kombo, il y a Riben. Dans l'Ingi, vraiment, quand on a Mozindo de manière à ce que Bato Baol Landabiso, Bazana Bo Kebi, puisque Makambo est bandit les lotés. Mais tant où ils ont Wana, Nini les Kaki de manière à ce que vraiment, bas s'éloigner Namabe. Merci papa pour la parole. Tant aux Zolobela, Riben. Donc Riben, ça veut dire type de faux pasteur. Riben, malgré amour, au papa Pessi, malgré enseignement, au papa Pessi, et ça quoi basala nzamba taon, malgré bolingo nzamba pesa, malgré enseignement nzamba pesa, au moins nous sommes en connaissance sa parole, nous sommes autés à repentance mais makambo autés à monter. Oazo sala yangote. Yangoto goga musala nzambe azo finga lokola mpaka nukutorate. Donc malgré tout, bolingo nyoso yo tout. Jacob appelle ça qui n'a Riben. Mais Riben a préférable du malin moi ça tatanaï. Donc
malgré amour ya Nzambe grâce aux anango les lots au kambela église et ça a offert les pasteurs mais aux autres préféré peuple on Nzambe atindi pembeni na yo okoma osakana bango preuve ane tomoni ba beti pasteur batiki pasteur na se ozomona. Bah oui, mais c'est normal puisque mon bal n'a semblé là. Ceux qui vraiment ezala que non, ezaki mon bal à l'andaka mater na kati église wana anga comme na niveau à toucher pasteur te mais basi mingi obakena lingomba mon bal ya kate bo éviter dégani na ko sala so yo que non pasteur ou bien évangéliste ou bien mutubo a tourner autour à moi sinae donc eza likamoko ya ko sala attention mingi puisque bon on a vu ba image ndeni azaki foulé au pied par ba voyou simplement puisque ba yoka ki sango que non pasteur wana atonaka autour ya nino mais tant on l'a dit vidéo wana ensemble tout à l'heure au pasteur bataraki tout le monde a qui très bien que nakati il y a explication on va pesi et là on ne komaki pasteur ataka basa watu nakata liste et puis ceux qui bon moni bino watu bosambelaka pasteur nakata liste à voyage ataka kaka le même femme ba on dem ba revenaka bolanda bien problème ezali nakati wana soit moko abimaka ye soit azolinga asala dégâts na libota ya moko et donc bosala très attention et puis tant on a dit vidéo toyoko mona que pasteur akomaki na bambwakela soki jour mobali ya mwasi wana oya taka na liste pour la voyage aye na kati ya lingomba mate échangeaka donc c'est-à-dire mate est commis subjectif et commis ciblé tant waye bambwakela tant waye kofinga tant waye koloba tant omoni ba signe wana iba ke problème ezaki benda mwasi no benda bana ale boke fana ndako donc on continue okene nzambe azawana te nzambe azate so omoni pasteur akomi a telemi liboso azo finga mutu puisque ba finga na ndenga propre ah oui yo kantini nango akomi na nzoto alongo na volonté nzambe non akoti na musuni yo kantini nango poso mbika mwa kara occasion en Allemagne yo kantini nango wana biso ba pambola biso a bosani très bien que ayaka na ba pantoufle na kati église a bosani très bien que tango ayaki na zo bonde la bato ba ke no pensa ba prospectus azako bonde la bato azo benga ba na téléphone mais tango église etondi au mona sous pasteur ko benga souté so ki église etondi ako benga souté ozomona et puis cop commandé nini et commence na yote et comme na mwasi na puisque ayebi que mwasi le roi yim to kambara ndako sera diriger mwasi c'est-à-dire à diriger libota mobimba bande ko na kanti tozo kende vraiment na suka ya masolo na biso liloba suka bon papa tozaki na point motenga to soulever voilà parce que Bible lobi na biso na mukanda ya Matthieu 26 na Matthieu chapitre 26 na 41 balobi na Bible lobi na biso veillez et priez afin que vous ne tombez pas à la tentation. L'esprit est bien disposé mais la chair est faible. Oui papa, Bible lobi na biso veillez et priez. Et loko ezo boma lelo ba na Nzambe surtout ba maman parce que to linko bonde na ti. OK, ceux qui peuvent veiller donc mutu oya veya kezali mutu oya vigilant donc nazo veiller pour ma be contre ndako na ngate soki to zo ngaka na Bible na mukanda ya 1 roi na 1 roi 3 to mona awa ba bete biso li solo ya basi mi balé basi mi balé babotaki bande ko vana ndako moko alors na basi mi balé balobe ezaki na mukolo moko na butu balalaki moko mwana akufi na katisa butu tant akufi aye pa muninga tellement muninga alalaki azali na profond sommeil azui mwana ya muninga alongoli azui ya ye o akufaki atie na tolo ya muninga tant muninga la muki na tongo amoni ke atali mwana akufaki malamu a comprendre que la mwana ete bakende liboso ya roi Salomon pardon donc ba roi Salomon a jugé ki basi bibale alors na sagesse ozalaki nango asengaki épée. Pe moi si wana zo ko expliquer le bi ngai servante na zaki ya kolala na ba changer nga mwana butu natali mwana moni ke mwana za mwana ngate yango to lobi to veiller ba maman surtout biso maman to veiller pour na ba famille na biso pe mibali na biso pe ba veiller parce que lelo mobali ngai mwasi na sambelaka papa eza
eza pasi ya likambo yango ba vraiment eza bien mais bato musupe bazokoinduire basi na berere eza mibali na biso vraiment bapapa bobetanga bakofi na nzela te vraiment bapapa bazokoinduire biso na berere mpe nani nango puisque les ebongi mpe esika papa soki lelo mpe bayebi soki no kosambela so na église wana te lokola batiaki yo maboko wana bakotisa yo na mai kaka na église wana bango bazalaka ke non so obeli babengaka obie base balandaka basalaka suivi est ce que so bayebi soki no église wana ozosambela depuis 5 ans non ngai naza mobali naye mobali no nayebi soki no église wana kata makolo na église wana est ce que du jour au lendemain okokata makolo c'est ça bino mpe boyokaka te bande papa nako limbolo place olobi oyo normalement ndenge ezalaka boye nga naza mwasi na église oyo nga nasambelaka mais lelo soki mobali aye kobala mwasi alandaka mobali na église oyo mobali azosambelaka bon naoyebi solo mo ke la plupart ya mibali oyo basambelaka na baeglise wana basi mutu bamema bango kasi likambo yango yango wana parce que mibali na biso baza na baeglise osambela te donc ntango oye kobala ngai oza na église osambela te donc mbala moko nga na mona église na ngai mais ok soki oza na église osambelaka non kende pa nosoki osambelaka miso mpe balingaka te mais seke mibali yango balingi na balingaka bango kosambela te c'est ça seke mibali yango balingaka kosambela te oui mais yo kanisi vraimen mobali akokosambela même ndeko yoza prophétesse na kati ya libota soki mobali amoni oza prophétesse même si ozokrache moto mais ntango okomi na ndako makambo oyo ozoteya na kati ya liboso ya chair ce n'est pas ce que tu fais à la maison yo ndimi vraiment que okoentraîne mobali no na kati ya lingomba mabe mpe otala epa na bino na bizaleli oyo ezotinda ke no mobali akende kosambela te puisque comportement na yo ezali déjà prédication mobimba mais papa et c'est pas le cas ntango omoni ntango ovanda mwasi mwasi akenda église bible elobi nini mondimi alokola mwinda donc faut mema lumière na kati ya ndako na yo ozomona mais mwasi azokende na église au moins aya na lumière na kati ya ndako na ye mais azoya na comportement déjà ya mabe faut comprendre donc c'est que kuna esika azalaka soit frère moko akomozwa ye soit évangéliste moko akomozwa ye soit pasteur moko akomi kozwa ye parce que mutu ntango akende na église oyebi tolobaka nini soki orate éducation ya famille donc faut zonga na école so ozwi na école te faut kende korécupérer na église donc so omoni mutu ake na église abebi lisusu seke mutu wana obonga te comment yo ozokende église ozwa na comportement ya mabe ntango ozwa na mwasi azosambela aza na comportement ya mabe faut vanda osala pena analyse otali ye pena kenaki na kosambela nzambe solo ou bien asambelaka nzambe ya lokuta sikoyo yo mobali eloko nini okoki kosala alors faut accompagner mwasi na yo omoni ndeti mwana mobali oyo na sepeli na ye amizongisa bino malgré tokabwe na mwasi na osala nini ngai fo nakende so namikitisa nalanda so ayaki tani ngai ayeba eloko te donc aye amikotisi ntina sa paster yango abimi lowa mwana mana mayele alandi amoni ba acte tala mwana mwasi oyo ana makambo so abombi donc so nga nalandi lisolo yango namoni ke quelque part aza kobima na paster wana mpona koloba vérité mais la preuve en est que naasi tolandi lisolo wana la preuve en est que ntango siko makambo ekomaki ebonga puisque mobali abimaki na ndako ya mama abimaki déjà na ndako asake ndenge na ye 5 mois momba afani libanda mais paster akomaki koya oui paster akomaki koya na ba air tardif na ndako wana preuve ntango mobali akomi kozwa ba arranger na mwasi ezalaki na mokolo mo bavandi akasa ndako na mwasi baosola bana na bango bamoni porte mutu atoke na porte ntango mwasi ayebi na mobali abi antuka ngai depuis tokabwana yo nazalaka vraiment nasu na contact na bato te mpo nalingaka na ngai te na kozala na bato lisusu le seul mutu ayaka na ndako a eza paster saka eza kaka ye na aire nini vers 23h paster c'est un homme tu es un homme marié otiki mwasi nao na ndako na bana na yo donc oyeba mondimi na 23h mpe mondimi yango aza ya mwasi nayebi te paster akotia leçon morale to ezalaki nini parce que déjà histoire eza louche donc en plus na kati mama sana na musala nzambe papa totambola mibale mpona kokimaka badanger même jésus christ azala kotinda biso mibale donc ntango ozokende na ndako ya ser tanke mosala ya nzambe fo zwa ndenge na mama sandra boye soit nakende na ser sandra soit naza na ndeko mosusu toke na ye mpona kokima badanger mosusu
sikoyo yo pasteur ozokende kotala sero aza ye moko aza na mobali te na ndako soko okuta ye ntango mosusu alongoli bilamba donc autant ozokende wana ozokende ana intention nini etant que pasteur mpe likambo mosusu pasteur azwi mwasi oyo aza femme mariée mère de famille okende ye Kinshasa mpe na période nini oyo bana bazotanga classe donc mwasi wana atiki contrôle ya bana na ye atiki vie ya bana na ye akei pendant 3 jours na Kinshasa mpona nini na raison nini oyo pasteur ameka mwana akendaki séminaire ou akendaki mission ou akendaki ni ye pasteur wana et en plus likambo mosusu ser alobi ke mokolo mosusu bavandi pasteur abengi bango bakekuta mwana bango na ndako ya pasteur mwana aza na mposa sola baparent na ye mais akosala na ndako ya pasteur après avandi ya baparent na ye aa na mposa espace libre tandis que bavandaka na ndako ya maison baa na appartement te baza na maison donc mwana aza na espace nyonso te ya kosala nyonso akoki kosala donc pasteur akotaki na kati na foyer wana akomi komanipule na bana akomi kocontrôle na bana preuve ane asenga na sœur wana abloqué akende kosala opposition na banque parce que bane koutilize compte bancaire mona mobile na ye donc ayebisi sœur abi kende kosala opposition na banque sœur na couple na baza na voiture pasteur a imposé mwasi alobi lokola voiture mobile esalelaka yango mingi il faut imposer mobali asombela voiture asika tandis que mobile alobi toza baprojet nano ebele ya kosala donc voiture ena priorité te parce que toyede na voiture mais pasteur a obligé il faut basombela mwasi wana voiture ya sika mais l'intérêt il y a azan intérêt na kati wana mais intérêt parce que il faut tozala clair donc parce que ndeko mwasi abombi lisolo mais tant que tozabe mikolo toyebi makambo yango nde ezalaka donc mutu akokota na vie na yo te abanda kodirige vie na yo soki yo nde boa na relation moko ya nini te donc cela veut dire que pasteur na ser bakoma kobima po bref ane bavoyage banosalama pasteur bado oyebango te tosala likambo nafutelo bien tokende bakendaki Munich alingi te mama pasteur aye bango donc en tout cas ndengai conseil na opia na bandeko basi papa kobima na basali ya nzambe eza bénédiction te surtout ba oyo bazotambola pena na kobanga nzambe omoni meme nganga so kwei na yo ozwa malédiction siko mutu aza weya nzambe nzambe apesi ye mission nzambe apesi ye église na mosu ozokamba ta basero bazokopanza baéglise na mosu baomona yango eza bien mpona bango eza basentiment so bimi na mosala ya nzambe omwaka bala yo so abali yo te otambola na bilakeli mabe na vie na yo preuve na bible bana ya Noé bamona mutakala tata na bango balakelaka mabe Israël Yesu abomai mutakala Jésus Christ ayaki tata na bango bamona mutakala na ye balakela mabe donc obima na mosali ya nzambe eya bénédiction te eza malédiction quel que soit mabe na ye donc bamisusu baosala yango ke nona kende nasala yango kaka mpona mboka oyo bato ya nko baza ke nabimisa mutakala ya paster moko boye naosala yango kaka na nkolobi nabimisa yango bimisala na yo me nzambe oyo aza juste imagine nzambe apesi mutu mission yo ye obebisi mission wana nzambe apesaki nzambe aosokipe na yo nzambe aosokipe na yo alors bandeko balandi nakanisi tokomi na suka ya ntango na biso. Donc, Tozalaki Bongo, na Maman Sandra Moseka, merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec moi donc, sur ce plateau. Merci beaucoup, Évangéliste Ntimba. Voilà, donc, Tozana Isengo, Mune, pour nous, que Bolanda Kabiso est belé. Mais, loko moko to senga na bino, bo partager ma vidéo, de manière à ce que, batu nyoso o balingi, ko zoba vidéo na biso o bali ko landa ba masolo na biso o bali ko landa ba prière puisque bientôt il y aura de l'adoration, il y aura de la parole de Dieu sur ce plateau. Donc ça va être vraiment, ça va fumer nakata Erotech TV. Donc msa na biso ezali que bana na nzambe bino bofanya na bandako nazali moko ya otolobaki bobi manakata ba mangomba
bob manakata mangomba bozali ebele bokoma ko condamner ngai ah papa Erotek nen boyisa isoto bima meto kende wapi ngana ko beta 1664 na ngai ya ngana ko beta Jack Daniel na ngai to bimisa ki bino po bofa na banda kote puisque biso to lingte malédiction wana elata biso na nzoto mais biso na plateau oyo basali na nzambe ba ko défiler tozali awa na mama prophétesse Sandra Monseka tozali bongo na évangéliste Ntimba donc mususu bazoya na sima de manière à ce que vraiment bozala béni à travers la parole de Dieu. Bandeko plaisir eza ngai ezali pe ya bandeko o balandaka biso o tozo senga ba s'abonner massivement, abonnez-vous de manière à ce que vraiment to tombo la lisolo oyo to tombo la musalo tozo sala biso nyonso ensemble biso mo karate et puis le boko na nzambe et meka ko localiser bino to komi mbala sima. Merci bandeko. Merci papa. Bye bye. Bye bye. Bye bye.